Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur As Media Congo et sur Cléboa Original. Je vous avais promis que je recevrais sur mon plateau au son de la trompette Mama Love Mpongo. Mama Love Mpongo est une artiste chrétienne qui chante pour son Dieu, qui glorifie son Dieu. Mama Love Mpongo, Andimi Lelo Aya na émission au son de la trompette pour Aya couper sa témoignage pour Aluba Nini. Nzambe asali ponaye yango pesa biso matoi zalavma attentif pour au témoignage oyo pe oyeba eloko nini esalami na vie ya mama na biso Love Mpongo. Mama Love, bonjour. Bonjour. Na pas moli nzambe ko yambo lelo na émission na biso, je pense que ça fait au moins 5 ans. Non. 3 ans à Koloba. 3 ans ou 4 ans. 3 ou 4 ans. Alors, maman Love, lelo oyeli susu na plateau na biso ya au son de la trompette pour obeta li solo. Batuna no bayebi na te vraiment oza nani. Yebisa balandi obali na biso brièvement oza nani. Nazali ngai Mama Love Mpongo. Nazali chantre de l'Éternel. Nakanisa boyebinga bomona ngai na bilili na yembaka mingi na serma minzungu na yembi na ba artiste mosusu donc nazali mwasa libala nazali mère de famille nazali ngai Mama Love. Voilà donc chers internautes, Aza yé Mama Love, Aza mère de famille. Moi si Yangana, Aza maman, donc topesipe papa Frank Mpongo, mbote mingi esika alipo azape na baki za ministre ya couple, yé Aza manager, ils ont yemta soki para na makambo Italie évolution ya musique, ya art, ya maman, yango vraiment le sac on a papa Frank Mpongo na musala ozali kusala. Mama Love mikoleleke belé tomonyote bon yango lelo le quoi tu benga na oyelelo na émission na biso ya au son de la trompette pour au son de la trompette et lobby que le lotango za beta il faut mato ya mutoyoka pourtant mokonza kozonga batu faut bazala kola mukapo ba yoka son que le lo wana oyali ko beta pour le loto moni batu bazali ya kolala na invité sur bazoko kani que le lo ezali ko beta Mama Love Mpongo sangonini oyo yeli biso lelo yango maloba eza na mboka nayo lelo na yepo na solo anabino na yebisa bino nini oyo nzamba sali kati na ngai uta mwa tango molai bozalaki komona ngai te nabungaki mwa tango molai po nazalaki malade bongo au courant ya lisolo na koyebisa bino nini oyo nzamba sali kati na ngai. Avant de commencer notre émission, est-ce que okoko sala lo sambo pona tobanda émission na biso? Père, tozongisi matonde pa inayo po te uzali nzambe. Merci pour toutes choses, Père éternel. Merci parce que tu nous as donné cette journée. Merci, Éternel des armées. Sois présent dans cette émission. Nous avons besoin de toi. Parce que c'est toi, l'homme de Galilée, qui fait toutes choses à son temps. Qui fait toutes choses en ces moments. Père éternel, parle-nous et sois présent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, chers amis, chers internautes, vous tous qui suivez As Media Congo et Cléboa Original, émission Nabiso et Bandi, émission c'est Bandi, donc Tozo Banda, na Masolo Nabiso, témoignage où il y a Mama Love Mpongo, et l'okoni ne comme qui Mama Love Mpongo. Mama Love Mpongo ali moyembi na Nzambe ayemba kana na Serma Minzungu, ba bienvenue Mboko, ba Prince Mongali. Mama Love Nini et comme la qui parce que ça fait longtemps. Tozo mono suna na santé, tozo mono suna kati ya kokumisa Nzambe na ote. Qu'est-ce qui s'est passé na kati na bomo inayo to bandana no liso na biso? Après plusieurs mois de silence, l'instigateur du combat en France, Papy Volcan, est de retour sur la scène politique.
comme il fallait s'y attendre, il a choisi votre émission Rendez-vous des Patriotes pour s'exprimer. Il sera donc mon invité ce samedi 26 septembre 2020 de 16h à 18h. Bonjour, bonsoir. Na bande konyo surtout Barolanda Sport au Selongonga oyo boko talela yango. Samedi 26 septembre oyo na rozana plateau ya Monsieur César Ngadi Tomeka Kolobela makambo to le kanambo kanabiso. L'émission est à téléphone ouvert. N'hésitez donc pas à poser vos questions au numéro qui défile en bas de votre écran. Et puis tout à l'heure qui te vandi bon souvent la pe qui met va toujours cautionner makambo zo le kanambo kanana to beno to vanda qui mette samedi oyo na va invité na plateau ya Monsieur César Ngadi. Papi Volcan, après plusieurs mois de silence, Papi Volcan a zongi na scène politique. Ndengi, il fallait kaka boboule à ponir émission Nabino Rendez-vous des Patriotes. Donc, à cause de la invité Nanga, il y a samedi oyo le 26 septembre 2020 de 16h à 18h. Samedi, bozala ebele, bobenga to solola to meka ko partager parce que to moniki mbutu comme ko kota na kati ya mboka. Ndeko Félix Chilombo Tshisekedi a Roleka, Ndeko Martin Fayulu P a Roleka, Congo Erotika la Congo. Émission Ezali à téléphone ouvert. Donc, bon hésitez, bon poser ma question na binonyo surtout na Papi Volcan yende muto banda masolo ya combat à Nakata France à ko répondre bino na ba question na bino nyoso tout. Alors samedi to solo là pour tuer bandeni to koma histoire ya Congo na biso na page d'or. L'instigateur du combat en France, Papi Volcan, est de retour dans la scène politique. Comme il fallait s'y attendre, il a choisi votre émission Rendez-vous des Patriotes pour s'exprimer. Il est donc mon invité ce samedi 26 septembre 2020 de 16h à 18h. Bozala ebele, bobenga to solola to meka ko partager parce que to moniki mbutu comme ko kota na kati ya mboka. Ndeka na efsa rabino bo bosanate kanamba kozwa masolo na mbunchu penadikos. Na remercie yo papa Géry. Na année dernière, année passée, na sala qui AVC, donc na sala qui maladie et oyebi que la Bible nous parle de cet homme de Bethesda, de piscine de Bethesda. Uta 38 ans azalaki koluka lobiko azwa kite 38 ans eza inanité eza 38 jours te mais 38 ans azalaki kozela lobiko na ye e Nzambe akitaki ye moko Yesu Masiya apesi ye lobiko. Totanga mingi, totanga lisolo ya homme de Bethesda eza facilité pona mutu azo zela guérison mbula mobimbeleki deuxième année leki 38 ans azeli guérison azui yango te yango eza lokola ngai mama love nandimaki te na kokaki kosala AVC na sali AVC na perdre makambo nyonso tu ya nzoto na ngai koloba nazalaki lisusu koloba te nazalaki affaibli nazalaki tout affaibli nazalaki lisusu kokoka koyemba te toujours on est bandeli au sentaki ba malaise quand parce que nabi ke mikolo tu koleka au bete ba concert mais ça c'est arrivé quand ezalaki le 5 juillet le 5 juillet 2019 yango nasalaki AVC nazaki susu kokoka koloba te nazalaki susu kokoka koya église te nakoloba mes frères et sœurs tozalaka tolamukaka na tongo tosukoli toye église tozongi bandako menga mama love na mokolo yango nazaki susu na makasi ya koya église te
koya église ekomelaki nga pasi motema na ngai ezalaki na posa ya koya église mais koya église ekomelaki nga pasi nzoto ezalaki su makasi te nzoto oyo etikaki ngai mais les seules personnes oyo atikaki ngai te ezalaki Yesu Masia. La grâce eza Yesu Masia. Ye mutatika kingaite. Yende mutu. Ayaki epai na ngai. Soki nga na yaki église te, mais la grâce elandaki nga na ndako. Eyaki koluka ngai. Nga na bosana ki meme na kokuma. Même kotanga. Na bosana ki yango. Nazali koka susu kotanga Bible te. Soki nazwi Bible, nazo luka natanga, mais malobezo yate. Mais est-ce que tu t'attendais à ça? Tango vandi nakatina, donc tango ane bandaki, est-ce que bandeko s'attendre nango ke non mukolomo wina vi nanga pe AVC ko zonga pe na ko beta mana AVC? Na satandaki nango te. Na satandaki nango te pona lamuka ki bien. Na lamuka ki bien. Na sokoli. Mais comme moment moko boye na lingi na simba téléphone pona benga na sentir malobezate. Na zoloba te. Place na santaki ke nazali susu malamu te. Okoyaki comment qui paralysé et seulement qui ndenge tu étais à la maison au vin nandako ndenge batu vandaka et puis et les cas qui ndenge moment na leki ndenge ni moment na maladie wana nazalaki na ndako ezaki na tongo nazalaki na ndako na fandi na uti kolamuka na pongi na ke ko sukola na zongi na fandi na salon tangu na zwi téléphone na ngai pona benga free place de sukuna se sentaki malaise wana na sentir ki na komi ko perdre sikoyo ba membre na ngai nyonso malobeza susute. Chers amis téléspectateurs, bozolanda bino moko témoignage ya Maman Love aza mutu oyo avant na biso yamba lobi nzoto eza nango poso pamba to mikumisaka te na nzoto oyo po to ebite nini koko malobi lelo lati ole omeli ozokanisa na okende ba fête na osaba ba cop na ngai mais tala Maman Love aza moyembi munene ya Nzambe aza moyembi munene akumisaka Nzambe mais parmi les communs des mortels yépé équilié parce que souvent on dit que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut pas arriver et comme la ngaité. Yom tolanda biso ngonga. Oh, tu te dis toujours que non, ça n'arrive qu'aux autres. Na mela, na sepela, na lia, na vivre. Mais to ebilobité. Maman Love. Siko yo tango okoti nakati ya maladie wana. Expliquez nous batu. Comment est-ce que ça s'est passé dans ton corps? Comment est-ce que tu as pu vivre ta vie de famille? Est-ce qu'il n'est pas arrivé un moment où Mlobagobi, ah, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que foi na yo eningana kite? Nakadisa na moment wana ba penser na ngai ezaki souté. Je te dis papa Thierry et papa Jerry que ça la AVC nazako yoka ngokaka. Mais ngamo na vivra ki yango. Tu sais nos pensées. Tu n'as plus de pensées. Tu n'as plus de pensées. Tu as que ton corps. Tu vois que j'ai le corps, mais tu n'as plus de sensations. Tu n'as plus de pensées. La famille, les enfants. La famille, les enfants, non. Oso penser les sous bangoté. Donc n'a pas ça qui bongo au moins et 2 jours. Si malango ba penser comme ya bana mobali nangai
Et comme zonga muke. Je te dis, même prier. C'est pour cela la Bible nous dit, les jours là, les derniers jours, la fin des temps, ça sera seulement l'adoration. Même prière, même exhortation, et que vous allez sous thé, et ça y a solo. Mukolango, na yeba ki susu ko bonde la te, na koma ye kaka koyemba, na koma ye kaka koyemba nzembo, na koma ye koyemba nzembo. Tango na komi koyemba, nde koyemba te ebima boye te na mutema. Nazo yemba na kati ya mutema. Nazo yemba na kati ya mutema. Na kati ya mutema na ngai na komi koyemba nzembo. Après koyemba na kati ya mutema, na komi komitu na nzambe. Nga na nzambe yembi na yo. Na bando yemba lisusu te. Utiliser lisusu voix na ngai te. Utiliser lisusu monoko na ngai te. Yango instrument opesa ngai pona adore yo. Sikoyo na kosala ndenge nini nzambe na kosuka ndenge nini po malobe ezo ya te nga na bano yemba ndenge nini susi na nge ezalaki wana koadore nzambe na bana koadore ndenge nini susi na nge ezalaki kaka wana nga na binzambe na kosuka wapi. Après, tant on a eu bima hôpital, on a kokene na mukuse, na eu bima hôpital, na zongi na ndako, nzoto ezalaki faible, na zao kokakoya église te. Soki ba uti église ba ye na ndako, obali na ngai na ndako, azo expliquer nga kidi tindenge lekaki. Motema na nga posa kaka na ya ko adorer nzambe. Na ya ko adorer nzambe, mais moyen na ya ko adorer nzambe zate. Maloba ekomi koya muke muke, ekomi koya muke muke, nazo loba menali kukuma. Nga mutu nazala ko loba bien, na komi ko loba nali kukuma ya makasi. Donc yom to aki na nzoto kolongono aki makasi oyebaki te que non mangamba ndinga ne ko komi na vie na yo on s'est retrouvé donc paralysé. Et orthophoniste akomaki koleka na ndako koye kolisanga koloba koye kolisanga ndenge nini na koloba ndenge nini na kokotanga. Je te jure, le Saint-Esprit c'est le grand professeur. Le Saint-Esprit aza penza molakisi malamu. Nga na yebaki su kotanga te, na yebaki su ndengi ba signaka ta kombo na nga te, signature ya pamba. Soki na komi ba memi nga place na komi, oh madame signez votre nom. Na komi ko banga pona yebi déjà que na okokate. Nazo se rappeler lisusu te ndengi nini ba signaka. Ezo yate. Ngabi nzambe na kusuka hapi. Soki na bandi ko signer umona liboko leki kaka. Donc e kokokate ezo ko tenir stylo te. Voilà donc balandi bozolanda bino moko oyo mama azakoloba. Donc c'est-à-dire comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, but ya objectif ya émission na biso ezali beau comprendre grandeur ya Nzambe na kati na bomo ya mutu. Tala une grande dame comme ça à se retrouver du jour au lendemain sans force nae, santé nae donc et baby na ngonga muke. Mais ya mboto continuer émission na biso tosenga na mama love lokwa zali moyembi ya Nzambe ameka ko saela biso moi eloko moko moi nzembo bongo na sima te bana ko continuer na émission na biso.
descends, règne parmi nous. Dieu, nous voulons voir ton règne. Descends, règne parmi nous. Oui, Dieu, nous voulons voir ton règne. Ton règne, Seigneur, descend parmi nous. Descends, règne parmi nous. Oui, Dieu, nous voulons voir ton règne. Règne, Seigneur, descends, règne parmi nous. Voilà, chers amis, chers internautes, vous tous qui suivez notre émission Au son de la trompette. Là, nous sommes avec la sœur Love Pongo, avec qui nous sommes en train de parler dans son témoignage. Elle vient nous chanter une très belle chanson. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, on veut voir ta gloire. Mais dans le contexte où avant tout zonga nakati ya témoignage nabiso, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Nzembo ezolobilayo nini? Nzembo yotango ezali nasalaki interprétation ya nzembo oyo tango nanu na belité. Tango wana nanu na belité, nalobaki Dieu, nous voulons voir ta gloire. Parce que tous a besoin ya Nzambe na bomoi na biso. Tous a besoin ya présence na Nzambe na bomoi na biso. Tango wana nanu na belité, nasalaki chanson oyo. Nzoka nde zalaki ngai nde moto nazalaki na besoin ya gloire na Nzambe. Omoni makamango ndenge ezali. Po tango wana nazalaki nanu maladi te, tango nasalaki nzembo oyo. En tout cas, balandi, tant nous observons makambo oyo sa na somo na kobanga, parce que tant bazo observons que mutu oyo vandaki ne bo mona ba image zo le kaba concert oyo mama Love a beta bo mona bozo mona bino mo bilili ndenge zo le kana na écran, hein? Donc c'est-à-dire que mutu physiquement azama kasi ndenge wana abandi ane na e malamu, mais sans les savoir zo kinakufa doanga kufa. Pour battre mingi bazole la Covid-19 banini battre belle bazole la main, on ne sait pas voir la main de Dieu lorsque Dieu vraiment agit dans notre vie. Lorsque Dieu fait quelque chose dans notre vie, on ne sait pas se rendre compte parce que mon lelo vandi ozolia ba RSA, ozolia ba mbongo, hein, ozo bomano mabala facilement, ozo tonga, ozo finga, mais ce qui liwa est comme liyo pour il a karaté. Loba nini ya omoni lelo toujours ça la témoignage ona maman Love Pongo pour voir que vie est éphémère. Dans la vie c'est comme une fleur, ça veut dire que l'espace d'un instant. Donc tu peux vivre le lundi et tu meurs le mardi. Maman Love toujours continuer na témoignage na yo ozaki muto bana ko yemba banzembo na yo ozaki na ba projet kutu ya okota studio au Salabans, pour Banzembo Zebele, au Mbappé, moi, bah, extrait. Mais on s'est retrouvé AVC et JO subitement. Alors, dis-nous un peu. Au travers ça, qu'est-ce que tu as traversé? Essaie un peu d'expliquer à ceux qui nous regardent maintenant pour pas comprendre grandeur et Nzambe, Nakatiabo Mouyam, pour pas comprendre que nous autres, Oyo, ils ont un bela pamba, ils ont pour soi pamba. Donc, le lot, Oluba Oyo, Donamin Tutuzo Bando, Oza Djana Sama Bele, c'est pas comme ça. Soki Nzambe te. Nde nazate Nzambe oyo alingi ngai mingi. Nzambe oyo azalaki na mawa na ngai makasi, atalaki koyemba na ngai te, atalaki nani oyo nga nazali te, kasi mawa na ye nde umelaki kati na ngai. Nde lobaki ete atiki nga lisusu na bomoi, abi yo tango nona ekoki te, mpo nazalaki na nga mokufi. Parce que ceux qui totali tant on a commis na hôpital, neurologue alobi ke makila ese tondi na cerveau. Alobi makila etondi na cerveau, il faut ba opérer. Et comme il débat entre ba médecin,
Moussous alobi ba opéré te, Moussous alobi ba opéré, Moussous alobi ba opéré te, donc et comme il collé que la bango. Moussous abimi wana alobi non, to moni soki to opéré ye, asali hémorragie interne akokufa. Donc ba komi ko s'expliquer bango moko. Si ba zui solution, ba moni ke moi ba opéré nga izate. Donc Nzambe wana les médecins excellents. Yende mutaya ki ko décider ba opérer ngai te. Ba baloli ngai mutuna se makolo likolo. Pona makila wana et ça en sorte que e banda ko kita côté ya makolo. Na vivre toute l'année mutu pasi mikolo nyonso neti bazo bamboli bende na mutu. Mais Nzambe wana ndenge na ye mutu na benga kala grâce ayaki alobi ko banga te soki kutu ya munene na longoli yango bongo mutu pasi kaka abi ngai na kolongolango nazalaki ko bossa na makam ko bossa na duki impossible soko olingo kende olingo zwa eloko ango mona obosani il faut ofanda susu quelques minutes pour eloko ango yela yo na mutu lisusu. Soko lingo loba likambo obosani faut fanda lisusu quelques minutes pour likambo ango ya na mutu. Donc c'est-à-dire qu'on perdait conscience na yo donc na perdaki conscience nanga. Donc ba phrase soki na bandi ko former phrase na bandi ko loba so na komi na katikati na bosani likambo nazala ko loba. Na tikali quelque temps. Après na tuni li solo ni nazala ko beta ali ezongi na komi ko loba lisusu. Est-ce que nangonga wana oyo ozaki na ko traverser pasiona? Est-ce que tu étais entouré de tes amis, tu étais entouré de ta famille ou bien tu t'es retrouvé dans quelle situation? Na komisi Nzambe pour la question oyo. Oyebi na moment ya maladie, moment oyo balobaki wapi baninga ya malamu na baninga ya lokuta. Mengai nazalaki entouré na famille nanga, bana nanga, mobali nanga tika ingate. Na groupe la trompette du soir oyonga na betaka ya ser Mami Nzungu. En tout cas til lelo oyo batiki ngai te batiki ngai te. Donc chaque fois bazo ko bondela pona ngai bazo bondela Nzambe ala kisabi kamwa na ye. Et sans oublier muninga moko muninga malamu na saluer en passant enjoy mama enjoy azape moyembi mama Kelly enjoy atika kingai te azalaki ko benga tous les jours soka ko benga na tongo te abenga na poko benga na tongo te po nazalaki ko yoka téléphone na litoi te po na mutu nazalaki ko yoka téléphone musika na tie au parleur azalaki ko benga tous les jours azape infirmière chaque fois zo benga zo yoka tuni tension eza ndenge nini niveau ya tension na tongo la muki ndenge nini omeli bakisi azo tuna tout le temps omona to bondeli esili alibi na ko benga ka susu na pokwa après cette expérience wana oyo au vivre parce que
Tu viens de la mort. Hein? Tu as traversé, comme on dit, la vallée de l'ombre de la mort. Donc, Nzambe Azong Sunabomoy. Lorsque tu reviens maintenant sur la terre, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, quand tu vois les gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, n'importe quoi, n'importe comment plutôt, qu'est-ce que tu peux donner comme message? Parce que apparemment, très froid. Est-ce que Nzambe wana azakaka to azate? Quel est le regard que tu as aujourd'hui de la vie? Nalingi na loba pona ba oyo bazali ke bazo banga Nzambe te pe bazo mona Nzambe lokola muninga na bango, fo batambola na kobanga Nzambe parce que liwa ezelaka lobi te, liwa elakaka te, fo batambola na bokebi, na bokebi. Lelo nga na komi komona makambo nyonso vanité, vanité. Makambo nyonso na komi komona ngo inutile, vanité, vanité. Fo tambola na obanga Nzambe. Tango zana na se ya moi oyo, fo ko tambola na kobanga Nzambe. Kobanga kutu corona, soko lingi kutu banga ngo ka muke, banga ngo Nzambe fo ko banga ye. Po Nzambe yeka mutako bikisa yo. Nzambe azali, Nzambe bikisaka azali. Yende penza excellent médecin. Tango to bonde la Nzambe to lobaki, Nzambe yaka makila na Yesu ya ebikisa, makila na Yesu ya ebikisa, makila na Yesu vérité vraiment makila na Yesu ebikisaka, makila na Yesu eyaka penze bikisaka. Soko lobi jinganga na makila na Yesu Masia, makila na Yesu Masia yaka purifie moi et ye penze purifier yo. Makila na Yesu zana nguya. Voilà, chers amis, chers internautes, Mukulumpa, Jean-Louis Chimbalanga, King Foreman Masala, Papicho, Congo Fort, Binotu Bolanda, émission Oyo, Fumu Yabilele, Flori Mazoa. Vraiment, je vous dis merci d'être toujours fidèle à notre émission au son de la trompette. Maman a interprété les bisous sous Cantique Moko, Oyo, et que ça la bisous sous Malamu, pour notreébake, Nzambe wana. Azali. Que je vienne à toi, qui a revêtu notre humanité. Oh, tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Pas attendu que je vienne à toi, qui a revêtu notre humanité. Oh, tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'appelles le premier. Reçois pour la croix Jésus, avec connaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois avec connaissance, Seigneur. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut.
j'écris vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier et soir. Ma reconnaissance, Jésus. ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, Seigneur. ton amour, ton salut, Reçois ma reconnaissance, ma reconnaissance, pour la Jésus. croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, Jésus. ton amour, ton salut. Je t'aime, Seigneur Jésus. Voilà donc, chers téléspectateurs, ça sont des cantiques. Oyo mindule oyo ememarabiso na likolo na Yesu Masiya. Poto mata. Babiso ozo mata na Nzambe oza toujours likolo. Ope kotika likolo. Mama Love Pongo, nzembo oyo eza nzembo okompozaki na circonstance nini pe inspiration na eutelaki yo wapi? Nzembo oyo ezali mobali nanga muta kompozaki yango. Ezali nzembo oyo papa a kompozaki. Ezali pona reconnaissance na Nzambe. Ezalaki toujours avant maladie. A kompozaki yango pona kozongisa reconnaissance epai na Nzambe. Tolobaki photo sala nzembo moko a reconnaissance yango asalaki nzembo oyo. Toza reconnaissant na Nzambe na oyo asalelaka biso, toza reconnaissant. Eloko nini oyo vraiment ya motuya oyo kokoyebisa ba ndeko na biso bali kolanda biso na ngonga oyo na oyo munene oyo Nzamba asali pona yo? Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport ya tango oyo etikali na biso ya kobika na se ya moyo oyo? Eloko oyo ya motuya na kokoloba kaka ke tokangama na Nzambe. Tango ekomi moke, tango ekomi mokuse, tokangama na Nzambe. Eloko kana koloba yango wana kolanda ba fitilité ya mokili eza nango na tina te. Kolanda makama mokili eza bien pour to vivre, mais eza nango bien, mais Nzamba leki nyonso. Totika makama mabe, tokangama na Nzambe, tolinga Nzambe, tolinga ye penza mingi. Yango na suka ya nzembo na lobaki, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime. Na lobaki bongo. Posoki Nzambe te na kolinga lisusu nani? Na kolinga ka bobele moko. Linga Nzambe, po Nzambe mutu aza nyonso. Ye mutu akopesa yo nyonso. Ye mutu akopesa kimia oyo mokili epesaka te. Ye mutu akopesa yo oyo nyonso tu yo koluka. Mingi baza na kimia te, bazo tambola kaka baza na kimia te. Mais Nzambe ye mutu apesaka kimia. Ye pe mutu apesaka esengo. Libota nange ezangaki esengo, esilaki esengo. Po bakoma komona ke mama komi tina moko lisusu eza te, mama komi a légume tokoloba. Menga naza ko bana bango tukangama na Nzambe. Mon mari était toujours là. Ils étaient toujours là. Ils espéraient. Mon mari, c'est lui qui me faisait à manger.
Il me donnait à manger. Il plairait mon mari. À des fois, il s'est caché. Tu vas le voir. Il a tourné la tête. Il se cache pour que je ne vois pas qu'il pleure. Mais quelque part, il disait toujours que Dieu va donner la solution. Dieu va te guérir. Je suis là. Chers téléspectateurs, c'est un témoignage émouvant. Il n'est pas très long. Il est très court. Là, on ne parle pas de toute la vie de Maman Love, mais on parle de ce qui lui est arrivé. Donc, je vous rappelle encore, pour vous qui venez de commencer à suivre cette émission, que cette dame que vous voyez sur ce plateau était morte. Hein? Donc, elle était partie. Il n'y avait plus d'espoir pour sa famille, plus d'espoir pour son mari. Donc, l'homme allait se retrouver veuf d'un moment à l'autre. Mais par la grâce de Dieu, comme elle le dit elle-même, comme elle le témoigne, Dieu l'a soutenu dans cette épreuve. Quelquefois, bon, on s'est dit que bon, quand Dieu laisse qu'une maladie nous submerge ou bien quelque chose entre dans notre vie, est-ce que Dieu nous a-t-il abandonnés? Ou bien il est toujours là pour nous protéger? Nazali reconnaissant pour être contenga les sous parmi les vivants. Nazali reconnaissant pour na pe manabo moi oyo ya pesinga les sous. Pour lelo oyo alinga kotanga ngai katina bakufi. Mais a pesinga les sous pe ma pona adorer ye les sous. Tango eza les sous molai pona ko adorer ye. Yango wana na lingina rendre ye gloire. Pona tina ya pe ma oyo ya pesinga yi. Na lingina loba na ye les sous ke apona kingai te e abenga kingai te menga ye apona kingai ponga na yembela kaye apona kingai ponga na yembela kaye. Et puis na lingina lobane lisusu que je t'aime Seigneur, je t'aime parce que le seul Dieu que j'ai connu depuis mon enfance, c'est toi l'Éternel des armées, c'est toi qui m'as créé, tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour te louer. Gloire à toi, Seigneur. Yango bandeko, tolanda Yesu wana. Yo moyembi, continue na ko adorer Nzambe, le véritable Dieu. Continue na ko adorer. Quels sont en fait les projets d'avenir? Aux Kota Studio, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, pour te voir, c'est dans quelle assemblée au Sambelaka? Nasambelaka, l'assemblée La Montagne de l'Éternel. Et pas ya pasteur Samuel Meya nazali awa na la montagne de l'Éternel. Et puis na yembaka na sœur Mami Nzungu. Et puis album nangai na tikaki yango na pembeni pona kotaki hôpital nazalaki na tango ya convalescence. Album esilaki déjà etikala kaka ba mise à jour ya mike bongo to bimisa album. Kalate bokomona ba clip mususu ya album Nzamba pambola bino. Chers internautes, vous tous qui suivez notre chaîne, vous tous qui aimez As Media Congo et Cléboa Original, je vous dis merci d'avoir suivi notre émission d'aujourd'hui. Flori Mazo Anfumabilele, merci à toi. Franck Pongo, Papa Nabiso, merci beaucoup. Merci à tous les amis de César Ngadi, à Chiquito Mouchachino, et merci à tous les frères qui nous aiment très bien. Là, je pense à King Foreman, Massala, Abraham. J'étais très heureux de présenter cette émission aujourd'hui. J'étais très heureux d'être encore chez vous aujourd'hui pour parler du Seigneur dans votre émission Au son de la trompette. Je pense que ce témoignage vous a fait quelque chose de bien, que ce témoignage va changer peut-être votre vie, je ne sais pas. Nangongo tuzoloba mutumso ko zalazana ba problème, ana ba difficulté, aza malade, mais azo croire les sociétés que Nzambe a kusana kati na bomo inae, mais tobi que Nzambe asalaka pour Maman Love aza témoignage vivant où il y a eloko Nzambe a kusana kati na bomo ya batu. Donc tobo sana pété que nenga lobi aza en plein studio ba Nzambe
bo landa oyo mama Love ali ko sala po kala mingi te boko mona munae mingi po aza de retour ako yeba ko sala musala ya nzambe na ndenge singeli sur mami Nzungu bino suba boyemba na vraiment merci mingi na ndenge bo ibana ko encadrer. Merci à toi maman Esther Mukuna pour ce que tu es en train de faire, et nous confions aussi que il y a le service traiteur La Bonne Bouffe. Si vous voulez bien manger, c'est le service traiteur La Bonne Bouffe. Donc d'ici là, on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission Au son de la trompette. Et je pense que prochainement, on va recevoir sur ce plateau maman Anne-Marie Abia, avec qui nous allons parler. Et prochainement aussi, il y aura encore beaucoup de surprises au Tozo Bombe Labino. Alors d'ici là, portez-vous bien. Nzambe Aza Nabino, abattez Labino. Beau s'abonner massivement na As Media Congo. Beau s'abonner massivement na Clé Boa Original. Beau soutenir émission Oyo. Beau soutenir Ngai Jiri Mukuna. Na pesibino merci mingi. Na kutenono mbalasima. Nzambe Aza Nabino. Au revoir. Clé Boa, Clé Boa.